Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, en tout cas, moi, je suis surtout ici à Bozali, maman. En tout cas, Nzambe, Apambola Bino, Azala Bino, Bisika, surtout Bozali. Et ça, maman, ni. naeli susu lelo ndenge na prometaki bino ke faye na sala so recette mosusu mais bolimbisa mpona semaine passée nakokai kosala yango te parce que nazalaki un peu empêché yango wana na ye lelo kosala elugo oyo na prometaki na kosala mokona lelo mais liboso ya nga na banda kolakisa elugo nyonso to na kosala tout ça na vraiment napesi bino babote ebele bisika bozali nzambe na biso nzambe na lola abatela bino azala na bino abomba bino azala na bino butumu etango nyonso ya bomoi na biso en tout cas nzambe oyo na grâce na ye nde toza kovivre na grâce na ye nde toza loleli tozali boye na grâce na ye nde mama ni atelembo azoloba na bino azoswala na bino ya bonne santé tout ça eza kaka grâce ya nzambe wana yango yambo akokota na baoyo nyonso ezali recette na ngai lelo na ye kozongisa matondo merci beaucoup epa nzambe wana waza nzambe na bomoi oyo atondaki me atonda bolunga atonda nyonso tu kembo na masanjoli ezonga na mboka na ye en tout cas merci beaucoup yambo yanga kokota na kati na oyo nyonso na ye kopesa bino mama lisusu mbote ebele bapapa mbote ebele bao nyonso balandaka émission oyo nazongisi matondo mbote na mboka na bino kimia ya nzambe toujours nde nalobaka erenaka toujours mabota na bino na kombo na yesu kristo waza mokonzi mpe mobikisi na biso amen en tout cas lelo bamama na preparaki elubu nasalela bino pondu ya nguba pondu ya nguba ndenge bino soto boyebi pondu ya nguba mutu azali koyeba pondu ya nguba aza te nabaki lelo na kosala pondu ya nguba mpo naza na bato basenga yenga nasalela bango pondu ya nguba yango lelo nalobi nasala pondu ya nguba okenda kobanda kokende mwa mbangu kaka mpo nde nayebisa bino mpona baminite pondu ya nguba bomonika biloko nyonso tu oyo ndenge nasi natie awa antuka cameraman na ngai ya kofilme yango alakisa biloko nyonso naza nango oyo naza nango na bongisi mpona pondu ya lelo meni comme film everything here na bongisi mpona pondu ya lelo donc ça veut dire naza na pondu na ngai yango nde nalobaki yango pondu ndenge na explike bino nde bino moso boyeba pondu na so ya poto nde tosombaka pondu na ngai yango oyo naza na nguba na ngai nasi na niki yango nguba mobesu na niki yango naza nango naza na kibe magique yango nalobi bouillon ya soso yango natiaka na pondu wana naza na bouillon soso naza na kibe magique ya crevette malheureusement toza na oyo ya pondu te po totia na pondu awa ezalaka te soki ezalaki na Congo peut-être na Europe mais na États-Unis toza nango te naza oyo na oyo kibe magique ya crevette yango naza nango mpona pondu naza na pilchard bino surtout boyebi pilchard biso totiaka pilchard na pondu bon na ete so bato mosusu batiaka te me ngai natiaka pilchard na ngai yango na kotia na pondu wana naza na mbisi ya mai ya monganza yango oyo monganza bomoni monganza yango ya mbisi na kotia yango mpe na pondu ezalaka kitoko yango wana naza na solo na ngai nde nabengi solo ya biso ya Congo te ezalaka ndenge mona sinepsi na video mosusu mais oyo ezali solo ya biso ya ba vietnamien ya ba asiatique mais ezalaka mpe bien yango na kotia na pondu yango natika nka mibimba boye na kobwanga ngo na pondu so pondu ekomi pembeni na kobela naza na chou yango oyo chou na ngai si nakataki na tokisi yango natia yango kote donc naza na chou na kotia kaka na pondu wana entre temps naza sikoyo na biloko nyonso tu oyo natia na kotia na pondu na ngai donc biloko nyonso na kotia na pondu yango oyo biloko nyonso na kotia na pondu na ngai yango oyo nasangisi donc ezali bapoivron ezali matungulu ezali aubergine ezali poireau donc poireau oignon comme matungulu poivron yango oyo poivron vert et puis comment aubergine naza pe na aubergine surtout na sangisi awa yango oyo ezali esi na kati yango so bomoni aubergine yango emati likolo tout ça donc poireau matungulu yango oyo ndembi voilà donc biloko naza nango nako esignifie bino lisusu yango naza nango awa yango wana entre temps naza na mafuta na ngai ya mbila yango nakotia yango na pondu na ngai yango bomoni mafuta mbila naza na oyo pe na kobakisa oyo muke na pondu na nga entre temps naza pe na ai yango na kotia na pondu na nga voilà siko pondu na nga yango oyo nazolakisa bino nde nakoya kotia yango na nzungu voilà nzungu na nga yango na kolambela pondu nzungu na nga yango ezikaka te eza banzungu ezikaka te na kotia pondu na nga yango esi natie na kati awa nazwa mai muke
ndo naozwa mai na otia na kati ya pondu na nga wana bino moko boyebi ndenge tolambaka pondu naza na mai yango nazozwa mpona tia na pondu naza na mai yango oyo nakoki na kati ya pondu na ngai mpona nazwa ndambo lisusu ya mai ndio ezali na mwa glace moke mais glace esesili mpona bisaka obanda glace na ebanda ntongo yango natie pondu na nga na mai na basusu mai mwa moke po etokaka mbala moko ça voilà natie pondu na nga na mai nde natia yango boye ok nakotia yango sikoyo na moto yango oyo natia yango na moto napelisi moto nde napelisi wana natie pondu na nga na moto ok nde nasi natie pondu na nga na moto bongo nalobaki ça veut dire biloko nyonso to na présente bino awa nako un instant comme nalobaki natie pondu na nga déjà nde nayebi pondu eza na moto nde natiaki pondu comme ça nakotia biloko nyonso mbala moko donc nazwi biloko na nga nyonso nayebisaki bino nazalaki nango yango nyonso tu nasopi na kati ya pondu nasopi yango na kati ya pondu awa nasopi na pondu yango wana nasopi yango na pondu ok nazwi chou na ngai nde nabaki chou pardon nabosani konika yango mais chou wana normalement soki osali yango boye konika yango oyo nazwi chou natia yango na blender donc na mixer comme vous voulez mixer ok natia yango na mixer natia yango na mixer awa nakonika yango po moye natia yango boye eza to moye natokisaki yango déjà te natokisaki yango mais sikoyo fo natia yango na mixer na blender yango enikama yango wana natia yango na mixer nakonika yango ekomi potopoto nde nalobaki yango oyo donc chou yango oyo nde nabi na mixe nazongisa natia yango na kati ya pondu kani nalobai bamama nde nazobakaka zala na spatula donc lutu oyo nde nalobaki la fois passé la spatula elongola biloko rapide en tout cas oza na besoin ya koluka mai te mpo orince lisusu mai non donc na longo yango ok alors sikoyo nazwi mbisi na ngai nde nayebisaki bino mbisi na ngai ya monganza yango oyo monganza yango nalobi nazwi nasopi yango natia mpe kaka na kati ya pondu mbala moko donc ngai natiaka mbisi ya mai boye naye te soki yotiaka nini natie monganza na ngai yango oyo na kati ya pondu kotia yango na kati po ntango ekotoka komsa na kolongola mikowa wana natia yango na kati wana te nazwi ai na ngai nayebisaki bino ai yango oyo nazotia ai na kati kuna voilà namutu nazwi ai comme déjà natiaki mo matungulu nazwi mo ai na ngai yango nde kuya ya ai natie na kati voilà bon sikoyo awa natikali na aubergine nde nabi aubergine na ngai yango natikali nango aubergine yango oyo aubergine oyo nakotia yango kaka ntango pondu ekosala ekomi vraimen se ebeli natia aubergine ya mibimba bongo mposa natia yango sikoyo ekolemba mingi alors fo natia yango ntango pondu na ngai ekobela aubergine na ngai yango wana epuis kibe na ngai yango oyo donc nabaki ya
nanga yango yo ya crevette oyo ezala mwa makasi nde nalobaki la fois passé soki ozotia type magique ou bien ifoka konika yango mpo sino te okotiango mibimba ngoko omoni ekoye kote mosusu ekutani bien te eke soki moto aye kolia yango ya mosu malchance okutani elembaki te ale okobebisela ye mpo ya biloko yango wana efoka kolembisa ye mwa bamaboka mike mike eza nango partout soki okepa bavietnamien awa na vina to na second okozwa no bamaboka oyo ya mike baza nango mpona kosala ekofalisite yo moke na konika kotuta neti baki magique oyo nde na lobi obia muscade parfois tosombaka muscade oyo ya mbuma so olingi na wa muscade oyo basi baniki te mpo basalaka mpe mwa bamélange ebele so olingi ka ya mbuma mbala moko ya osombi yo moko ye nango na ndako otuti ye yango wana fozalaka na besoin mwa liboka mpo bamuscade wana baoyo mwazosala yango na blender eza te non c'est ça eza crevette yango nalakisi bino yango fo natia eza cube magique ya crevette yango natie na kati wana voilà ok c'est que natie déjà biloko wana presque natikali na pilchard nde nabaki pilchard na ngai yango oyo natikali na pilchard natikali na nguba oyo nakolakisa bino kata nakotia mpasi nguba oyo ekokota na pondu kaka pondu ekosala neti pondu ese ebeli nde natie nguba mpona nakotia nguba sikoyo te so natia nguba sikoyo pondu lokala nde ebeli te nguba ekobela ekozika na se ya nzungu ya pondu eke soki eziki pondu mpe ekobela te ekozala bien te yango totiaka nguba na suka nde otia nguba na pilchard oyo nakotia yango na suka ntango pondu ebeli nakotia pilchard mpe na suka mpo soki ntapanzana nyonso solo na biso nakotia ye mpe na suka mpo nalingi na récupérer mibimba ntango tokolia yango na récupérer mibamba nakotia ye na suka nasi natie ai ndenge nalobi epuis nakotia mwa goût nakokuka moke ebile te de cuillère ka moke ça me va. Donc voilà, natia yango wana comme ça mafuta na ngai ya mbila nde nalobi na huile nakoya kotia yango na nsima donc bopesa ngai à peu près 45 minutes une heure au maximum pour soki pondu ebeli makambo nyonso tu comme ça tokozonga na nsima mpona lakisa bino ntango nakotia biloko nyonso ntango pondu ekobela nakolakisa bino donc nalakisi bino déjà ndenge nasali yango nyonso tu les parties eza très capital ou bien les parties essentielles na laksi bino na saliba oya kobakisa kane na lobi na oya kobakisa soki pondu ebeli donc nguba pilchard aubergine et puis mafuta na ngai donc c'est ça donc na temps moke na ozongela bino dans 45 minutes ou bien une heure na ozongela bino ok bamama nazongi lisusu nde nalobaki ke bopesanga 45 minutes à une heure comme boyebi nde pondu yango mo nde eumelaka na moto tout ça faut tika vraiment pondu ebela namoni ke pondu na ngai ese ebeli yango nazongi siko mpona silisa parti ya suka na pondu na ngai yango ebeli nango ebeli pondu na ngai vraiment ebeli pondu na ngai ebeli okomona yango pondu na ngai ebeli na eza na tuka fo kotika pondu ebela komsa na kobakisa biloko na bali na kobakisa wana pondu ebeli men kemika mfumu de pondu ezolakisa kotala pondu na kati
ebeli mpe ya kitoko elembi vraiment ebeli vraiment elembi en tout cas kitoko donc maintenant lokola elembi kitoko boye ebeli alors nakotia sikoyo biloko naye natia sikoyo nga wana nazongi sikoyo nazwi pichare na nga nde nalobaki yango oyo nasopi pichare na nga nyonso na pondu nasopi pichare na nga na pondu toujours naza koutilize spetula na nga nde nayebisaki bino spetula mpona récupérer basauce nyonso tu oyo naza na besoin kotia mai te voilà natie pondu na nga natie pichare na nga nde nalobaki ok nazwi sikoyo mafuta natie mbu eza ebele oyo bateka soki matie mafuta ebele mbu eza ebele natia mafuta oyo amoni oyo natie ekoki natie mafuta na ngai ya mbila nazwi huile na ngai nde nayebisaki bino huile nabatisi moke likolo ok nazwi huile na ngai natie likolo wana comme pondu na ngai esebelaki nazwi sikoyo nguba na ngai nde nayebisaki bino yango oyo nguba nayebisaki bino nakotia okala na suka nguba na ngai yango oyo asi nanikaki yango donc eza nguba mobeso naye te so nayebisaki bino eza nguba mobeso yango oyo nazwi yango sikoyo natia yango na pondu naobalusa yango te nazwi aubergine na ngai nayebisaki bino banjilula biso solo nalingaka nde tobengaka yango oyo nazwi yango naye kotia yango ndandeka nabaki na kati yango te kaka mibimba boye mpona korécupérer yango kaka mibimba nde ezali nazwi solo na ngai natie sikoyo na pondu ok comme ça lokwa natie biloko nyonso nde nalobaki deja oyo naza kozela mpo natia nazotia yango na biloko asuka nalobaki natiki yango susu sikoyo ebela vraiment pondu nyonso to ebela ntango pondu nyonso to ekobela lisusu comme ça nakoya kolakisa bino ntango ekobela nalongoli nakolakisa bino en tout cas nakopesa ngai susu ape près ata ba 15 à 20 minutes comme ça nakolakisa bino susu ndenge pondu sikoyo ebeli malamu donc à tout à l'heure ok nazongi lisusu nde nalobaki après avoir kotia babiloko nyonso nde natiaki oyo ya suka nde natiaki nguba pichare et puis basolo na biso donc nayebisa bino natia yango susu comme ça ebeli aso mwa 10 à 15 minutes comme ça naoya koyebisa bino ka ebeli sikoyo pondu na ngai ebeli biso toyi koya kotala pondu omona ndenge pondu wana ebeli non pondu na ngai yango naobenga cameraman na ngai pusana atala pondu ndenge ebeli en tout cas pondu na biso ebeli vous voyez nde ebeli kitoko ebeli vraiment kitoko mafuta nyonso ebeli likolo c'est bien et puis basolo na ngai nayebisaki bino moi basolo na ngai natiaka yango kaka mibimba na obimisa yango kaka mibimba bongo basolo na ngai yango ya mibimba voilà basolo na ngai natiaki ya mibimba mbisi na ngai natiaki na kati po bapichare wana epanzanaka mwana ata soki otie thomson na pondu ndenge ebungaka yango mosi tosangisaka na mbisi ya mai mwa ebunga eza te yango ezomonana awa mais en tout cas basolo na biso yango oyo epanzani te mpo natia yango na suka basolo yango natie na suka poso na baka natia yango ebandela ntango natiaki biloko nyonso tu basolo wana elingaki epanzana omoni donc natia yango kaka boye mpona korécupérer disons mpona korécupérer yango mibimba bon donc pondu na biso ebeli nalakisi bino pondu vraiment ebeli soki osali yango pondu ya mwana ebeli en tout cas voilà pondu na biso ebeli ok yango nalingi nakoma kaka na suka ndenge nalakisi pondu esi moyen natia yango na sani na servir yango eza te mais nalakisi bino bomoni yango ndenge natie na nzungu wana epuis nalakisi bino ndenge nasali yango makambo nyonso atuka motu nyonso tu soki olingi pondu na yo eresi ndenge nasali bongo en tout cas landa kaka
zwa talaka vidéo nyonso ndenge nasali landa procédure nyonso ndenge nasaleli yango biloko nyonso tu natie en tout cas pondu yango ekobonga epuis pondu yango mpe ezala ya qualité ya kitoko mpo bapondu mosusu ezalaka ya qualité ya bien te toza na pondu na biso tosombaka epa mama na biso mama Marie Jeanne ya Cagette en tout cas atekaka pondu ya kitoko ya caoutchouc soko olingi olia pondu ya kitoko ya caoutchouc ya bien vraiment ya kitoko en tout cas kende pa mama Marie Jeanne mama Cagette atekaka bapondu ya bien asaleli vraiment publicité pondu ya kitoko okozwa pondu no ya bien ya kitoko ya caoutchouc olambi yango ndenge nalambi bona bina ba oyo balingaka pondu ya caoutchouc mais pondu wana eza vraiment kitoko osali yango kande nasali mponga pondu nanga nasangisaka yango na chou bato mosusu basangisaka na kwa na papaye mais nga natiaka na nga na chou en tout cas obima très kitoko na loso nango ndenge eza wana ebima kitoko na fufu na kwanga na makemba donc eloko nyonso olingi oliela yango soki osepeli kolia ekozala nango kaka bien alors tokomi na suka ya video na biso alors nalingi kaka nasenga en tout cas merci lisusu na bato nyonso tu oyo baolanda bavideo na nga chaque fois nazotia yango na YouTube en tout cas merci beaucoup na baview na bino na balike na bino en tout cas bokota bosubscribe bosubscribe en tout cas bozomona bavideo à chaque fois naza kotia bavideo bozomona bavideo wana en tout cas lisusu pondu oyo en tout cas na lambi yango moto asenga yenga na lambela ye pondu oyo ezali mwana na ngai ya bolingo nalingaka mingi Adora Mukuna en tout cas avec mamani lambelanga pondu parce que aliaki pondu un jour en tout cas asepela na pondu kitoka mama ni pondu kitoka en tout cas lambelanga pondu oselanga pondu yo na landa ndengo oseli en tout cas na kolamba ngo pe en tout cas puis ko sali yango en tout cas loba eza Adora Mukuna mutasengaki en tout cas Adora Mukuna ponu na yo na sali yango zoatan je sais que tu n'as pas du temps musala classe et tout ça mais en tout cas si tu trouves un peu du temps kende kota na YouTube tranquillement ndiko yebisa kinga kama mani na landa kayo vanda landa en tout cas process ndenge na sali ya elubu oyo atoko kosepela makasi et puis mwana nanga neve nanga Apex Tshisekedi alela pondu atanti na ndenge osakana te abitanti lambelanga pondu yepe en tout cas liaki pondu ye abitanti lambelanga pondu tanti lambelanga pondu a sexy ngami tanti pondu vraiment na yebite ngami na relaxionner basaka pondu so zongi na UK ok ça pondu na en tout cas vraiment merci ningi na baba nyonso merci na batu nyonso tu tika nzambe na lola apambola biso lisusu biso nyonso tu nzamba za na mabota na biso time ya mokonzi nzambe eza toujours na mabota na biso mikolo nyonso na tongo na midi na pokwa to tika nzambe wana te to kangama na nzambe wana parce que azali le tout puissant azali nyonso pona biso si nous vivons aujourd'hui eza grâce na ye so to za koloba nde tozo sala on tozo sala bo eza grâce na ye do eza grâce ya nzambe na zoloba eza grâce ya nzambe tozo kotambola en tout cas le kumu ke masanjé pa nzambe wana to bosa na yata mkomote na babomo ina biso na bafina biso na nyonso tout ko sala to bosa na nzambe wana te parce que aza le seul Dieu le seul Seigneur le seul souverain en tout cas soko kangami na ye okomona bulamu na ye soko kangami na ye omona kembo na ye soko kangami na ye okomona ye na bomoi na yo luka ye bisika swazali luka ye okomona ye belela ye akoya benga ye akoya fongola motema na yo akokota pa kovanda na kati ya motema na ndako na ope na nyonso oyo kosala donc gloire à Dieu comme bon nzambe et pour maman Esange la malibéa na libéla en tout cas maman merci tout mon année la semaine prochaine pour na elubu mususu na yebi non tekele elubu na kosala mais la semaine prochaine na kokota mususu nzambe abatela bino apambola bino azana mabota na bino mikolo nyonso na kombo na Yesu amen.